oyo tozali kozela sikoyo akobimela précisément na Afrique centrale na Afrika ya kati précisément akouta kaka na peuple bena Congo Nkwatulendo wana se Mkongo akozala Mukongo parce que même prophétie ya Nembemba Zulu na l'an 220 alobi ke tata nzambe azolobela ye ke bokende kozwa mboka moko boye ekozala vaste ekobanda na océan mbuwa kalunga ti na source ya fleuve Nili mboka wana kuna nde ba prophétie nyonso ekokokiselama mboka nini Afrique centrale mais